La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La famille, bola mukananu, bola mukananu, bola mukananu, boya, l'air est grave, boya nanu. Boya nanu. Hey. Problème ni nezoleka entre Davina apwana mwasi ya papa le mabana. Nasi boyebi, mwasi ya papa le mabana na kombo ya mama Cécile Bilonda, aza reconnu partout. Boyebi déjà. Davina apwa. Oyebi ke baba cook balingana na bango bongo te. Davi apwa chou, apwalisation. Oyebi ke baba cook balingana na bango bongo te. Bango balingana na bango ba mono bongo te. Bango balingana ba mono lela. Bango balingana ba mono na kimia te. Tolanda na video yango tolanda na. Bolanda na video yango, bolanda na video yango na kimia yaya. Bolanda na video. Tolanda. Mais dans la que tu parles, tu vois l'avenir d'Ama. Tu vois mon bébé, maman. Mon bébé dans mon cœur. Maman est partie, mais elle arrive. Donc, on va comme un événement, Nicolas, tout ça. Chaque 3 mois, on va ça va événement, tu vois, ma caisse. Bon, je suis en train de prendre mes cadeaux. Nicolas, nous a mis dans un enfants, tu vous offres ça, on va partir de bébé à quoi? Parfait, qui sont mis bébé. Dans tous les jours. Oui, donc. Ça sent bon plus good girl, voilà, de la part de ma maman. Elle est en train de partir déjà, je te dis un bon. J'ai tellement mal, j'ai même pas eu beaucoup de temps. Juste 4 jours à Kinshasa. Mais on revient bientôt. Ah, je vous ai Ouais. La famille n'a su bolandi déjà vidéo oyo Davina na mwasi ya papa Alain. Mwasi ya papa Alain azana kisasa, azaki na kisasa po déjà zongi. Azaki na kisasa akendaki ko fêter Saint Valentin na mobali na ye papa Alain mabana. Bakendaki ko fêter Saint Valentin bazaki na ba na ke babenga ngoni kermesse, ceux qui kermesse na bango to babenga ngoni na kolo bande bazaki na spécial Saint Valentin na bango bazaki na kabola ki ba invitation ezaki na ba droit d'entrée moi cérémonie na bango à Saint Valentin akende ko fêter na mobali na ye siko baba cook na tu na bino bolukaka nini na vie ya Davina bozana posa Davina alimwa na mokili to nini posa na bino ezali Davina alimwa pena azala te a existé sous te ndenge nini. La famille. Moi sa papa Alain akena ye kisasa. Moi sa papa Alain asali na ye ba video na Davina leki na ye mwana na ye. Leki na ye mwana na ye asali na ye ba vitala. Maman Cécile azaka gentil. Bon moi sa papa Alain alaka gentil, trop gentil. Trop gentil ma grande sœur. Aka gentil. Asali na ye ba video na Davina ba séjour na ye esika bando kuta na Davina basali na bango ba video kaka. La famille. Siko eloko elekelanga bandeko na biso baba cook. Bino bolingaka Davina afingaka bino bolingaka Davina na ebite musu bo sepelaka tangu Davina lobelaka sila. Bolingaka Davina alobelaka sila bolingaka bosala yango pona pourquoi pona nini bosala bongo poani
bosepelaka nango bolingaka eza lokola base to bolingaka ni finalement bolingaka nini bandeko na biso babakuku bolobelanga nanu bolingaka ni so bokoti ape botia na commentaire mpo nayebi ke bokotaka namona mwa bacommentaire na bino nde bofinganga nayebi ke bokotaka tellement bolingaka bato balobelaka bino verité te yango boya kofinga biso mpo bolingaka verité te natuna nanu Davina asali ba video na mwasi ya papa Alain boke kofinga Davina bokomi kolobela mwasi ya papa Alain bima na groupe oyo bima na Davina kokangama na Davina te Davina ko manke yo Davina kofinga yo Davina kutu boye Davina ake kofinga mwasi ya papa Alain po bana problème nini ngana sina ya na betela bino problème o Davina ala nango na sila betela bino ango ye moko Davina munoko na ye ayaka abetelaka biso problème o ye azwa manana ser na ye Davina ye moko abetela biso problème nini oye eningisa ye na grande sœur na esila abetangwa loba Davina loba ngo toyoka boyoka ngo te boyoka te tanga loba ngo problème yango eza nini bandeko na nga likambo yango eza nini po ani bokoka kovanda kimia te soki Davina aposte bobenga Davina fille ya agitation maparama bino nde bozaka na agitation nalobaki jour wana babakuk ba absent na bafilm asila mais ba présent na bacommentaire ya Davina mwasi ya papa Alain tokolobela papa Alain pekisa mwasi na ye tokolobela papa Alain mwasi na ye na Davina te en tout cas tokopermettre yango te en tout cas bokomi koketia bacommentaire tina page ya mwasi ya papa Alain pona kointerdire ye na Davina est-ce que sika mwasi ya papa Alain na Davina bayebanelaka bino bozalaka bofinga ka papa Alain ngo kasi po bino bomesana kofinga to bofinga ka mwasi na ngo kasi Davina wana ali suna droit ya ozana mutu te na tuna Davina ali suna droit ya ozana mutu te Davina ifo azalaka ye moko Davina ifo azana mutu te abomela bino nani mo pe botika kimotema mabe rando ya ba comédien eza rando na bango ya musala so boyebaka te ezaka barando na bango sila so lobi na boma Davina aoboma te Davina so lobi na boma sila aoboma te elo Davina na sila bawolele ezaka ke Davina sila banda kolinga te amonaka Davina solaka na duche amonaka Davina solaka na bobo amonaka Davina solaka na ba jeune garçon te o bazaka kuna e bandosa mo bazuwa e bandosa mo ba problème ebele nande makamba da coste ya koya nande ba makamuso ebimaka na réseaux sociaux et pas ba communicateur il paraît-il que mutu apesaka matière wana ezaka sila selo ba makamu ndenge lobama Davina apo aleka da na TV ye moko deja lubango ye moko deja alobango bolinga nini pe nanu bolinga pe nini nanu botika pe mwana batu soki atia ba publication na bien pe boza ba elakisa pe ke boza ba fan ya Davina numéro 1 baba fan na Davina po muto oza fan na ete oke ko contrôler nini TikTok na ete oke ko luka atiaki nini oke ko contrôler ngote mena kama ande bozwaka penza temps plein yoke ko contrôler TikTok a Davina a posta kinini bokomi kolobela mwasi ya papa Alain mwano aza impoli mwano kopese chance te mwano kosala boete mwano kosala boete est-ce que Davina ngo bobenga impoli a manka ba parents na bino moko a manka bino kande bomonaka rando ya yena na gantière na ya théâtre ndenge ezala muke bandongwani nde yango wana non boketa ba filme na bino bozwa pena temps ya otala ba filme na bino bozwa pena temps ya opartager ba filme na bino boti kokota mwasi ya papa Alain na buzoba
boti kokota bilonda na buzo boti kokota mwasi papa le na buzoba asola su na na Davina te asola su na batu te encore botinda Jérémie aya kolongola papa Alain epa ya Belleville papa Alain esi alongo epa ya Belleville akenda na ye Belleville atikala poza na posa papa Alain azonga te famille libota pe batikala po lela pe papa Alain te papa Alain akenda na ye mais relation wana ya malamu ezali ekolo bateke ndenge papa Alain akei alors bakangisi ye ennemi bakomi kofinga po soki ezalaki na ngambu na bino ke papa Alain alongwe bongo mafinga bolingi balingi bando sala ba émission elingo bando sala mebelebele ba mafinga ba manque à respect elingo za lebele ba manque à respect elingo za ya makasi soki ezalaki ke ekwei na ngambu na bino soki ezalaki ke ekwei kote na bino tonga tomona ba manque à respect tonga tomona makelele na réseaux sociaux oyo botika mwasi ya papa Alain botika mwasi ya papa Alain botika Davina na bandeko na ye na ba grande sœur na ye na ba mwasi ya papa Alain abengi Davina mwana na ngai ka ndenge ezaka na video mwana na ngai voilà mwana na ngai bobandi kofinga kobenge mwana te boza age moko boza boyebi age ya mwasi ya papa Alain po bomone jeune fille bongo boyebi age ya ma Cécile boyebi ana combien de bana boyebi ana combien de koko po bomone jeune bongo abomba tala ayebi komizwa soin na ye moko amizwa pena do soin na ye etosa so monye bomonye lokwa muta mwana ba tranquille ke mais ana ba age ana te so abengi Davina mwana na ye oui Davina pa kozala mwana ya boti Davina okokisa 35 ans awa na 2025 Davina za mwana ya 91 age obo mama ye bopesa ye soki 39 ans soki 40 ans wana Davina za mwana 1991 botika bozala concentré na ba film na bino bozala concentré na deux dates au botier na comprendre te pourquoi bozala lango concentré te botiko kabola baninga soki pe mwasi papa laza mutu mobwe ya tempo mukuse aza mutu mobwe pena pe ya tempo mukuse ayoki pe rando pe koti babeba boti bomonte ke bo kabola bomonte ke bo créer désordre bomonte ke lelo désordre wana zo créer me na ngambu pe ya ba comédien pe bozo ko appartenir na kati bomona ngote à chaque temps na ba commentaire ezalaka bino à chaque temps na ba commentaire boya kaka kofinge awa avandi ne kimia mutu to ayebi Davina biso tuto yebi Davina lolenga evoluaka biso tuto yebi Davina pena lolenga pelaka to yebi awa avandi na kimia avandi tala awa avandi ne kimia botika endenga avandi ne kimia avanda ne kimia po affaire obo banda na tanga kopela aoya ofinga bino te bino ba obozo ya ko commenter bo ya ofinga ye opesa bino makambo te ofinga bino te mais po asukisa bino motema po asukisa bino motema ok pa ofinga te mais aobimisa siko ba vérité po na sila yango wana nde esukisaka bino motema alors botika bo monteke eza na part na bino bo manquer pe si la respect tant bo que de la vie à Davina en 100% donc 100% na boki kolande la vie à Davina à 100% bongo bon monte que d'autre part bon manquer pe si la respect bon manquer si la respect pourquoi parce que bon lande la ka vie à Davina 100% donc bon lande la vie à Davina de près bon lande la pe à Davina makasi en réalité beaucoup lande les bongote akanga asala video na oboye bolobi asala video na okeba na mwana o bino bokebisa batu Davina bino bokasi batu wana bayebi comportement Davina te bayebi comportement Davina très bien bayebi Davina très bien bayebi ndenge Davina se comportaka très bien donc bomelama ya pio bandeko
bomela mai ya pio na bosanaki nayebi te so napesa ye bino mbote na bosanaki boyebi nga so na banzolo bane nakendaka. Alors bonjour bonsoir bandeko bolandaka biso nayebi te so napesa ye bino to te bomesana na nga bongo bao balanda Ursule Botelo ya TV bamesana na nga déjà bongo. Alors bonjour bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Avant de continuer na analyse na biso avant to ben nango pena to lobela na sur bandeko bolandaka biso boyebi ke tozaka na système ya commentaire, donc commentaire dédicace. Alors to dédicacé na obatu après to continuer na masolo na biso ya Davina Apwana maman na biso Cécile Bilonda que j'ai sali esika azali. Alors sans plus tarder, la famille a wapendez à la ranango système. Il y a tia commentaire, dédicace, commentaire. Donc, au temps où vous commentez, tu la biso combo na yo, comme la biso za la ville ni, olandi biso na pays ni, olandi biso na ville ni. Comme ça, toroye baba nani balandara biso ebele. Toroye ba pays ni, ville ni, o balandara. Ursule Botelo la TV vraiment ebele. Nzamba pambola bino, nzamba pambola mama Hélène Mopembe. Mama Hélène Mopembe, nzamba pambola yo. Merci beaucoup, Maman Hélène Mopembe. Maman Madeleine, Maman Marie Adelaine. Maman Marie Adelaide. Maman Marie Adelaide. Kombo yango wana Maman Marie. Bakomi bongo Maman Marie Adele. Mbote na yo esika ozali na yebisaka bino ba email na bino ekomaka ba kombo ekataka kombo. Alors soko lingito cité pena kombo na o lolenge yango ezali donc ekoma kombo na commentaire et oza malamu mingi. Donc nzamba pambola mama na ngai mama Lisette nzamba pambola yo. Mama Sophia Luzito de mon cœur toujours présente. Nzamba pambola yo mama. Maman Lisette Mwanza na France. Maman Lisette Mwanza depuis France. Nzamba pambola yo. Merci Maman Lisette Mwanza de Jésus. Nzamba pambola yo mama. Maman Sabina depuis Canada. Merci beaucoup. Maman Sabina na Canada. Merci beaucoup. Maman Angèle Maswaku, merci beaucoup maman Angèle. Merci na bandeko botala rabiso. Merci beaucoup na tantine Chouchou Botelo depuis Canada, la tata de mes enfants Chouchou Botelo depuis États-Unis. Oh, voilà. Maman Langai, maman Chouchou Botelo depuis États-Unis. Merci beaucoup na bato bolandara biso na bato nyonso bolandara biso. En tout cas bambote nanga na tantine bana la tata de mes enfants Chouchou Botelo depuis États-Unis. Nzamba pambola yo et merci beaucoup na nyonso. En tout cas, toujours continuer na analyse na biso concernant Davina Apwa. Maman Madeleine Keta déjà na lobaki, maman Yvonne Princesse Allegria, mémé de mes enfants. Merci beaucoup Nzamba pambola yo esika ozali. La famille Tokoba to continue na analyse na biso concernant Davina Apwa. Bomoni eza na babilo mususu nga na lobango biso mo to bandaka biso mo to tumbolaka. C'est que moi j'ai remarqué na babakouk bayaka batumboli Davina mais tant Davina koya na réponse na ye Davina nda bima mabe na réseaux sociaux. Ezala bato ba finga ki pona otumbola Davina ba obosa na ke bango nde babandaki eloko wana nde yango to bosa naka. Na minito to ebi ke ma Davi avandine kimia aoloba na ete avanda na ye. Avanda na ye na kwen na ye, mais bozo ya bozo tuka ye, à chaque temps so kate vidéo boye bo commenter, à chaque temps bo finga ye, bo komi même ko pekisa ba comédien pene na ye. Bo komi même ko pekisa ba tu pene na ye, bozo pekisa ba comédien pene na ye. Ngana si na ye bisa bino, bo na groupe ya ba ba comédien. Et yana ba comédien ebele, ba yebi déjà mabe esika euta. Et y a ba comédien ebele ba yebi déjà click nini o mabezo wuta ba yebi déjà ngambu nini o moto ezo pela makasi ba yebi déjà mais moyen ba poussa na pena pene na bino ba ya oloba na bino ba vérité mususu ezate mais ba yebi na bango kendenge zawana mabezo wuta place boye ba yebi na bango kendenge zawana problème pene wuta awa. Bayebi na bango pena ke batu oyo bango nde pena ba créer ba problème bayebi nyonso wana ba comédien na bomuna bayebi do boko ya bo pekisi to pekisi yo Davina tika entel ezala ba entel ngo bo pekisa bayebi ke ba entel nde baluka ba problème
bayebi na bango bayebi ke ben tel nde baluka ba problème mais tellement bafani toza wana ka mpona kolobaka tellement bafani toza wana ka mpona asalaki azongisaki boye alobaki boye azongisaki boye bafani mais ntango boyaka pena otali pena mutu pena botali Davina banane ebandeli ti na makolo ofingi okomi oleki okei mais yo kaka Davina aloba likambo yo obengi impoli mais yo pose impoli mais yo moko pose impoli est-ce que mimoni te ke yo moko pose impoli po yo oye kofinga mutu asali yo eloko te mutu ayebi yo te oye kofinga mutu asali yo eloko te mutu ayebi yo te mpo na nini kaka mpo aosepelisa yo te mpo bazala na baguerre na bango ya bata maboke mpo alobelaki si la vérité mpo alobaki boye tellement osepelisa yo te yo mpo oye kaka pian ofingi ye ale ndenge oye ofingi ye bongo ndenge oye ofingi ye bongo ozozela ye azala malamu epa ya sila mpo ntango bofinga Davina oyeba directement ke bofingele mpo na sila Davina oyeba directement ke bofingele mpo na sila alors nde bofinge mpo na sila mpo apesa bino motema pasi abando yelaka sila botika mwasa papa le bobimisa ye na bafere oyo po aliro bobandi oke kokomantaka kofingaka eti bobanda kofinga lelo bacomédien bakomoluka na bango réconciliation lelo bacomédien baoluka na bango kimia ata bakose réconcilie na bango ndenge bazalaka te ata baozonga na bango ndenge bazalaka te ata bazalaka na hypocrisie ata na mitema na bango ezala nango ka na mwa biloko mobwe na mitema ata motema ezala nango ka bango ndenge ezalaka ata mabe kozala me baoluka kimia ntango bacomédien baoluka kimia bino bozala wana te mpona olukelaka bango barando ntango baninga baoluka kimia bino oza fan zala fan moko oyo ozwa koaccompagne leader na yo na avancement Belvi kandi ye wana 441 000 cas. Tout ça, pourquoi? Aokoma film na bien, ape na ba fan o ba soutenaka e biso tunga na zo ebisa bino ngai na partage ba film a Belvi na ba groupe. Biso tout o partage yango. To partage yango. Nga na tala film a Belvi na chambre na nga na otala na TV na chambre na nga. Jeune fille na nga tala na chambre na ya otala na TV. Na chambre na ye. Papa bango ya mo pa vanda na salon a chepe na TV otala na chambre na ye. Tala lolenge atala na salon avane na TV na salon azotala mais siko nga na tali na chambre jeune fille nga mso tali na chambre na ye papa na bango tali na salon boyebi combien de vie ba koteli Belvi mutu na mutu otala na place na ye na ndenge na ye tout ça pour soutenir notre cher mais peut-être bino bozwaka tata ya otala na mitunaka babakuki bazwa tata ya otala sila na mitunaka. Est-ce que baba cook bazwa penata otala film batali pe film banda e bandeliti na suka? Est-ce que bazwa penata ya kovanda ya rozela lolenge ba famille bota bazela kapenza film bavandi aotala era ozele bandi e aye pas sensibiliser bokota kune bandi tala ba famille bota nde bazo soutenir Belvia mata tala ba film mama Belvi ndenge zo talema aokoma bien chaque jour batu basabonaka. Chaque jour, ba abonné zo mata. Chaque jour, visibilité. Chaque jour, ba vidéo zo talema. Ah, comme ba histoire a bien. Ana bateau ba soutenir yé makasi. Ana bateau ba soutenir yé makasi. Mais boza wana kapobo landela ka Davina posta ki nini. Boza wana kapobo lekisa atana ba commentaire a Davina. Boza wana kaboye ba aposte ninyo alobi ninyo na kena kotala abimina kitoko te alati kutumabe yango nde bino boza wana pona kolandela alata kinini foboke kolandela ba photo a Belvi alata kinini boza makasi te na filme boza absent na ba filme na bino mais présent na ba polémique kitoko te moi ça papa len asali bino lo côté. Moi, ça papa, là, binote batu bopekisa ye kosola na ba comédien.
mwasa papa len o bomona Ursule Peshanga na sila babanda kokezwa bilambe pa na bango kala sesi bilonda na boyoka amutu asango apena mutu asango ando defisaka Ursule Peshanga bilamba na sila bando ke defaka bilambe pa na ye so ba plan pene uti poto boye bayo defe pa na ye bando ke defa biloko pa na ye ba oke pena boye ba defi bilamba pian baye ba futi mbongo ba oke ba defi bilamba ba futi mbongo aye ba na ba comédien il y a longtemps amutu akala na monde à théâtre wana amutu akala il paraît qu'il a zaka pe comédienne kala mais abwakisa na masolo yango boko opekisa ite kosola na Davina boko oloba na ite azala musika ya Davina ademote Davina andoki te Davina mutu bino boko ya te ke o kozala na Davina te kosola na Davina te Davina za mwa mabe ayebi Davina koleka bino boyebi Davina te botu na sila ayebi Davina bino bovanda na Davina te bino bovanda na Davina te bino bozwa tan ovanda na Davina te boyebi ete bomonika Davina na réseaux sociaux ndenga azoya kotomboka ndenga azoya koloba me bovanda na Davina te siko botu na sila nda vanda na Davina ayebi comportement Davina très bien ayebi comportement Davina respect ezalaka bowumbu te respect ezalaka esika baopeso respect esika oyo baorespecte yo ovandi esika oyo baorespecte yo te tout la mosi ya zaza ezalaka bongo balobaka mokolo soko olingi mwana moke arespecte yo respect eza réciproque yo banda nanu kopesa ye respect et puis c'est respecter yo moko en ce moment là mwana moke oya korespecte yo botika Davina entourage na ye mutu nyonso akokangama na ye etali bino te oyo bino bokoki kofocus eza botala bafilme bosala bapartage boteka sila c'est tout Bellevue batekaka ye na ngambo ya bafamille libota bino mpe boteka sila eza malamu merci beaucoup en tout cas molo tozochite na biso tokomi na biso na suka nzamba pambola bino mama Blandine Makukula namoni commentaire na yo nzamba pambola yo merci beaucoup merci pour na présence mama Blandine Makukula papa nanga moko papa kalala bisonga Papa Kalala Bisonga Willy Biaï. Merci beaucoup. Papa Nangamoko, papa ya Ursuloise. Merci beaucoup, papa Kalala. Merci Bandeko beaucoup ici bas commentaire Sikoyo. Maman Miss Kitoko, merci beaucoup. Merci. Merci maman Nenette. Merci maman Patience Musonga depuis Kinshasa. Merci na Bandeko tout. Oh vraiment bozwakata ya Kolanda. Ursule Botelwa TV nzambalola apambola bino ndeko continue chaîne na biso en tout cas zala na compréhension zala motema malamu kaka ya partager biso na Facebook partager biso na WhatsApp partager biso na Messenger programme ya matanga ya mama na biso ya comédienne na biso Caroline Nassir na tielaki bino déjà veillée mortuaire eza le 28 et puis nini enterrement eza les premières et aux alabongo na cinquantenaire alors bapesaki adresse ici ka veillée mortuaire kozala Nassir na tielaki bino yango déjà donc ba comédien tokutana ba chroniqueur tokutana ba fan tokutana communauté mobimba bato nyonso balingaki bato nyonso balingaki mama na biso Caroline en tout cas tolela mama Caroline na kimia nyonso e ozala malamu mingi nzambalola pambola bino partager lenga émission partager partout telanga j'aime aimer vraiment vidéo. Il y a des fois botala bozo emete donc bo aimer vidéo tango landi biso o sepeli na contenu auto sali en tout cas sala tout o aimer et aux alamala ming meilleure façon ya ko soutenir biso ezaka ba partage na bino ezaka ba j'aime na bino et aux ala bien nga benga bino ba roi na ba reine na ngai donc sans bino mawa plein donc nzamba pambolela rabiso baton so bolanda rabiso nzamba pambola rabino bozanga raté surtout ba we bo futaka wifi bozanga bambonga wifi te ba wo bofutaka mega bozanga pe bambongo ya mega te don nzamba pambola misala na bino pambwama nzamba pesa rabino temps pe nzamba pesa rabino ma koki po bino nde botala rabiso alors
Photo bondelaka pe pona bino, photo valorisaka nde bino, poso bobi botala biso te, totalema pe te. Voilà, donc boza ba reine na ba roi na biso. Alors tokutani à la prochaine occasion, soki tata Nzambe azongi te. Pona ba abonné ya sika, tango s'abonner, kobosana te, activer biso cloche ya notification, komela biso kaka kombo na ona commentaire, komela biso ville ozali, komela biso pays ozali, et oza malamu mingi. Siko na lina bando tala pa pays nini batala ranga mingi. No yeba ona ba commentaire. Tango commenter koma kombo na otiela ka drapeau pays na yo. No yeba pays nini o balandara Ursule Bwetelo TV mingi. Comme ça pays wana nde ba ko banda ko gagner. Merci beaucoup, tokutani à la prochaine. Bisous. Bye. Nzamba lola a pambola bino nyonso. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.